Encore un revenant na Angola et pesi pasi lisolo oyo ndeko oyo bamoni azongi kombo na ye Guy azalaki bongo na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire et pas wapi azali couturier azalaki na ba télé de couture ebele. Un jour Guy akufaki. Tanga akufaki 10 ans après baye komona Guy na Angola na Cabinda afongola pe atelier kuna leki na ye amoniye vis-à-vis boye. Et bandaki ndengani ni leki na ye amona yana bango Guy na Cabinda. Qu'est-ce qui s'est passé? Nani ndese kiye yana yo abima koto couturier na Cabinda. Bayebaki ki akufa to bayebaki ki akufa te. Yango lisoto kobetela yo lelo. Yaya mokili oyo ekomi makambu ekomi mabe. Là d'ailleurs c'est très mauvais. Maman oyo alobi azalaki na montagne après avoir causé la paralysie pendant 3 ans. Akenda yiko sambe na montagne. Aigle outi likolo soki nzambe atindaki aigle. Soki na atindaki aigle azu aigle wana akiti na yena mokili abandi ko bikisa bato a partir ya aigle oyo. Mokili oyo zana makambu. Salaka attention na bikota kota oyo. Tokolobela ka l'émission ya lelo. Aigle obino bozomona oyo aza aigle ya ba miracle. Aigle oyo aza aigle ya ba miracle. Moto oyo nzambe alobi tout est possible à celui qui croit. Moto oyo aza na kondima. Na bitumba ya vie na ye, na bapasi ya vie na ye. Mutungisi ese leka ye. Soko za na croyance nzambe akosala. Ndeke oyo azalaka ndeke moko rare na le monde. Azalaka ndeke moko avana kakana kati ya baneage. Me mokolo onga na keko délivrer bato ya maboma na Emile Biainda. Aigle abimelinga na kati ya montagne. Aiko kwela nga na mapapu lokola kweli croix boye. Nga en plein ko prier na bato aigle pa sombrase na nga pe na simbi aigle obino bomoni oyo na yina ye. Totika na kaka na page wana pona koloba boye asalaka attention mbongo nyoso tute bakabelio ezalaka ya kolia batu nyoso bakabelaka batu mbongo ezalaka na intention ya malamu te yo ozali mwasi kitoko peut-être obala déjà mais obotaka te vina ye bongaka te nani nde akabelaka yo mbongo. Je crois papa Suisse a expliqué ka makambo olanda mo extrait témoignage oyo tokozongela ngo na kati ya émission pe ya lelo zongi sama kanisino na témoignage. Fiancé nanga aboy, grande sœur aboy, mama alambi, benga batonyo so baboy kolia. Mama robi tika bango, tolia na biso. Tole ingana mama oya boti ngai. Tolie na 16h après kosi saka kolia ban na yoki na litoy nanga à droite, moto robi nanga Youssouf. Aussi ole imbongo na biso, siko telema tozo zelo na cimetière. Eringolo banini. Ba occultiste bazo panza mbongo partout na tango kaka olei okomi esclave na akosala na lolenge olingi lolenge alingi parce que oza déjà na nyongo na ye okoki kolia mbongo ya moto yebi yete yango système échange ki na ville ya Kinshasa okokuta moto moko boye bazo benga ye mopao vieux bar azana bambongo ebele chaque samedi azoya na bar okokuta ba jeune garçon na ba fille bazo zela ye soki aye ba betere maboko asombeli bango masanga asombi biloko akolia ye afuti moto ya ndenge wana okoki kosenga ye mbongo akopesa te me masanga akosombela yo biloko akolia akopesa yo olia akosomba me mbongo akopesa yo c'est-à-dire azosomba ba étoile na bino nyoso yango nde azosalela po ete epesaka ye misolo makambo nyonso tu ekoma nango coopération na Kinshasa ntango nalobaka tambwa na mokili omona makambo kasi na République démocratique du Congo bikamwa na bikamwa yaya deux pasteurs bakoti na kati ya kombi ndenge koma nango shida okoti na Kingasani obandi kote ya nzela tina zando batema bonza okiti kopi yango wana ya kati ya kombi oyo epesi mbutu pasteur mbele bakotaki na kati moko tanga bandi kote ya boye buswana tela bino ngamla te ya cannabis oyo babandi kote ya des pasteurs na bis moko mbonga mabonzo okende pa nani dérangement mbutu ekoti na kati ya kombi ekopesa esprit de mort te tokolobela ka émission ya lelo. Soko loni Dieu m'a fait rebuka te. On va attendre Dieu à la fin de l'épisode. Dieu ne va rien faire parce que Dieu n'a rien fait jusque là. Dieu n'a rien fait jusque là au Congo.
basali deja nini na Kongo nazia basopate muda este na este nda basali nini na este Kongo Jésus qu'est-ce qu'il a fait à l'est du Congo? Il faut qu'on arrête avec le nom de Dieu. Il faut qu'on arrête la mission en Congo. Il n'y a pas de problème. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa sa programme oyo Radio Lokole masolo tokutana ka pona kosolo la tobetela kayo makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya bangala lobaka chaque fois ya il faut qu'on partager totia ba j'aime au partager peut-être les solo ya lelo et kosunga oteme di solo oyo e kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek Yambo tout peut-être solo ya Guy oyo akufaki bongo na Pointe-Noire 10 ans après ba komona ye na Angola précisément na Cabinda même ça ba na ko sala koto za couturier na Pointe-Noire kuna pe na Cabinda abima bongo couturier mukili oyo za na makambu ya yebaka batu pasi ya kosakala te kasi ya moto peut-être solo wana tika to développer moi 2-3 makambu o modi bongo na sommaire. Yaya mokili oyo ezali na makambu ya kosakana te yaya bikota kota ce n'est pas tout le monde qui se dit Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux yaya Biblia oyo batu bali ko utiliser na ndenge ya mabe nyoso to ngai prophétesse o ngai prophète ngai mosali na nzambe yaya bambikudi oyo tango ya kala na lobaka yango oyo bane ko sala ba magie na ba école ba misaka ba pigeon ba sardine ba kota ba ngonyoso to l'église tellement passe leki tellement problème leki ba tout bazana ba problème balingi koyoka te ke o prophète moko mikuna pesa ngai numéro na benga yaya parmi les faux ba vrai bazali mais bazaka 2% nyonso to wana 98% bazai ya mabe salaka attention tala mama oyo azokoloba yango petu o kala batu banaye kobanga soko za nganga tozana sopa sa baka mabe siko babanga kasute mama oyo abi asali 3 ans ya paralysie paraît d'après akenda ekosama na montagne amoni aigle zakara mapata d'après est-ce que aigle zakara mapata a quitté lié azu aigle wana nzamba apesi aigle ye abikisa nango batu ya ça se joue avec Dieu salaka angele bandeko okokota na maison nini ce n'est pas même bateau ba Bible bali côté ya bakasi wana est-ce qu'ils sont des dieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Landa maman monso solo yaya et révolutionnaire talaka bikota kota juste passer na aigle ya malnutrition boy. Nzambe mtapesi yango tala image. Bana na nzambe. Aigle obino bozomona oyo aza aigle ya ba miracle. Aigle oyo aza aigle ya ba miracle. Moto oyo nzambe alobi tout est possible à celui qui croit. Moto oyo azana kondima na bitumba ya vina ye na bapasi ya vina ye mutungisi ese leka ye soko zana croyance nzambe akosala ndeke oyo azalaka ndeke moko rare na le monde azalaka ndeke moko avana kakana kata ba neige mais mokolo onga na keko délivrer bato ya maboma na Emile Biainda aigle bimelinga na kati ya montagne aiko kwela nga na mapapu lokola kweli kwaboye
nga en plein ko prier na bato aigle pe asombrase nanga nga pe na simbi aigle oyo bino bomoni oyo na yina ye lelo aigle oyo akomi na ndako nanga awa parce que nga vision lere ko yaka na kati nanga na sala 3 ans plein paralysie akota ndako mokolo oyo nga na telemi ni mokolo oyo ngai na bani pe musala ko salisa bato na kotambola bwana mona makambo ya bato na donc nalaki ko comprendre na okanisa même liboma ezo yaka ngai or que elaki misala nzambe moto ekokimisanga tala lelo ba miracle ya nzambe tina ndeke aya kokwela ngai aigle aza le grand puissant oyo amonaka na mosika pe lokola ndenge lelo maman Sylvie Mapata ata moto aza na maladie ya fou quel que soit salim vula boni quel que soit salim vula boni quel que soit des maladies esprit spirituellement maman Mapata akosilisa ngo na 2 jours eza mosala na ngai bozwa politique te ko basala nzambe bakoma ba escroc tout non chez maman Mapata aussitôt dit aussitôt fait même mobala akimaka ndako même mwana aza kuluna même mwana oloba likambo ayoka te mwana aza mutu likolo amela masanga ebele amela bangi yaka okozwa solution tout est possible à celui qui croit chaque chose a son temps eloko na eloko na ngoma moto alokaka yo wana akozala marche pied na yo moto alokaka yo wana akozala esclavage na yo akozala serpillère na yo kotambola kana mutu na yo kaka ke ngai na bandoki balokanga nga naza na bandoki balokanga ndoki wana yo po koboloka ye ndeko na nganga tango na telema kana mabondeli esprit moko te koko résister liboso na ngai na parana bandoki avina nga lelo ebele bakoma na mabele boyaka bo bana ba cas difficile mayele sila bango boyaka bato msusu ba mari de nuit ezo bebisa bango bilia butu ezo bebisa bango lamukana tongo libumu lokola motana nzembe olamukana tongo libumu étouffé appétit akolia réalité boyaka bokozwa solution moto to azo souffrir na problème spirituel oyo azomona clair na likambo na yete ayaka nzambe akosala numéro nanga eza na kata TikTok 05 746 31 19 06 921 73 35 wana numéro nanga maman Sylvie Mapata naza na nkombo na sima la télé arrêt molokai soko komi na esika wana obenginga na kotina bana bajiyo et puis soki moto ya kimaka soit maladie ya liboma ndako eyali na loger ke ba malade ba cas grave ba paralysie tout boyaka bato mibale bakima bandako boyaka papa ya Suisse aloba ya ngomba la ebele awa mbongo nyoso tu bakabelaka ezalaka mbongo ya kulia te mutu musuku akokabela yo mbongo na intention akata yo bambulu za na mokili mutu musuku akokabela yo mbongo na intention oyo asombi vina yo bobimba asombi bana na wana libumu yo koyeba te apesaki yo mbongo pozalaki jeune fille yo kanti lokola beauté na yo nde esalaki bakabelaka yo mbongo okanti lokola jeune garçon élégance na yo esala bakabelaka yo mbongo ndoka bazo kosomba amna yo bazo kosomba peut-être bana na yo ebite ya tala grâce à radio lokoto to kela ko fouiner ba témoignage ba élément pour na yo osala toujours éveillé. Là je pense à l'évangéliste Didier, merci bazo ka temps pour na kosambela bongo na radio lokole évangéliste Didier na bundese mbote na yo na équipe nyoso intercession o bosala ka pour na radio lokole na zuma extrait ya témoignage oyo pour na ko extrait yo kotalisa yo ngaza ka chansara ngaba kabela ngambongo pamba ah est-ce que mbomba kabela kayo futur oyebi vina yo komaka ntelante na ndengo wana oyebi landa mais atiki masumu te vina e chrétienne e kokola te ba prière ya nouvelle à bref depuis abandaki kosambela prière à 10 minutes 20 minutes asuki kaka wana depuis abandaki na jeûne ya mokolo moko to 3 jours asuki kaka wana etake epai ya Yesu omoni croix wana etelemi ya Jésus diable alakisaki biso tina ya croix wana alobi croix wana c'est-à-dire addition na multiplication
dès qu'on dimeli yesu lelo sala makasi omata okola otika la fixité salela nzambe na biloko na yo bondela ba erebele sala ba jeune ya mikolo ebele ndeko kola wana ndoko zana Jésus à 33 ans mais yo depuis on dimela ki yesu ozaka na ba offrande na ba 500 francs ya ba 100 francs ozaka na ba jeune na mokolo wana ozana Jésus à 12 ans okolite 33 ans, il faut oluka komata chaque fois au mataka, prière na e mata, jeûne e mata, sacrifice e mata, offrande e mata, luka nzambe. Alors, ceux qui osana Jésus à 33 ans, ata obaki biloko na toilette, ata babaki ro bakisi wana bambaso nini onyati, e ko sala yo côté papa. Yesu azali kolo ya kindoki, likolo ya banganga ba marabu. Nde bato to bande ko récupérer bango. Ata ba chrétien na lobito bande ko lia bango. Et ça n'importe quel chrétien te. Chrétien oyo azana Jésus à 33 ans. Boko simba ete. Tako azana 12 ans. Yango diable alobaki bo envoûter ba Christ malgré bazo sambela. Batika masangate, batika ekobote, batika escroquerie comme ça. Dès que osali eloko wana, ata oza chrétien toko zoyo. Il faut okufa. Kisi makasi ya mwase. Ezambongo. Même basi ya mabala bazo dévier pour na mbongo moi c'est alingi mbongo alors nazali kozwa bango na mbongo nazaki na molangi moko ya parfum parce que au moins eza émission tozo za partie moko essentiel atane to bandi témoignage to bandi na banderité molangi wana ya parfum ata ofungoli parfum osopi parfum esopani soki otelemisi molangi parfum etondi plein na kati parfum wana soki na ti yango na nzoto nanga omoni na ville ya Kinshasa eza na système moko bana basi bazo sala mwana mwasi ako préféré ta musu banda tongo ti après midi asukoli te alati te mais soki comme ba 16h 17h okomona alati bien azui kiti atie libanda ya portail soki na tie parfum wana na nzoto na ngai na koleka na avenue na tari avenue bana basi batie bakiti libanda koleka kali boso na bango bakoka solo ya parfum wana moto nyonso akoka solo ya parfum wana akolanda ngai akosenga ngai ata ayebi ngai te eloko nazo yebisa bango batika bisenga senga okoki kosenga na diable na démon oyebi ete tango asengi ngana ko bisambongo na pesi ata asengi te na oki omona kaka étoile za ko briller ngalo bika bonjour tantine bonjour na seperi na makasi oza kitoko mena otika oboite na zwi mbongo na pesi parce que ngana zaki na mbongo chaque minuit na zaki na valise moko diplomate minuit nyonso il faut ba ya kotikela nga mbongo plein et oti na monde à ténèbres mais condition ya mbongo wana soki tongo itani avant minuit mosusu ekoma mbongo nyonso wana il faut ici là et kosila na nini il faut na pesa bana basi na ba garçon to benga bango Kinshasa malanda ngulu baluka misala te mosala bango soki bamoni moto ya mbongo vie bal mo prezo bazolanda ngana kabi moto nyonso akoli ya mbongo na ngai eloko ngana kutuna kaka kombo na onani tango apesi kombo ngana zongi na chambre na ngai chambre noire na ke ko benga ye na kitalatala akobima na kitalatala tango na kotala kita soki aza chansard ngana zui étoile na ye ya chance yango ndenge nazo salela et après na bomiye soki aza mwasi oyo akobota bana ebele na récupérer mukongo na ye ata abali akobota bana lisusu te parce que bana nyonso na se na récupérer ba yango moni bana basi mingi akoti libala azobota te ateka déjà bana alia mbonga moto moko oyo asombi déjà bana omoni bana basi mingi ya kitoko babala kate nani akabela ki yo mbongo na tango bakabeli yo mbongo asombi étoile no ya mariage parce que tokokoma kuna na ba émission mosu tokosala nzambe atie 7 étoiles na disposition ya ba chrétien babonga nzambe alobi na bible moto nyonso akondimela ngai akozala mutuka se mokila te mais ba chrétien ba pauvre baza na eloko te baza mikila basomba bango na mbongo alors nde pratique nazali kosala tango na bengi ye na évoquer na kati ya kitalatala c'est fini nga na bomiye à partir ya kitalatala na zwimbeli na chubi makila ibimi ye kuna akufi pona kolongwa na biloko ana ekomela moto te papa nzambe aza capable na nyonso problème ezali kaka boye mokanda ya Esaïe chapitre 1er verset 18 nzambe alobi ata moto asali masumu ekomi motane lokola ngola mais soki moto ana azongeli nga akonfese pe azwi décision ya kotika ngai nzambe na kobosa na nyonso
oyo asalaki mpe na kobanda na ye vi ya sika mbete zonga na makolo ya basali ya nzambe ya solo toza de groupe eza na verse moko ezoloba na bible nzambe azoloba ete elanga eza munene me basali baza muke eza basali ya nzambe nyonso te nde baza basali ya nzambe te ebele nde baza ya nzambe te muke ya nzambe luka mosali ya nzambe moko ya solo kutana na yebisa ye ndenge obanda ekoshina akobondela mpono okoleka délivrance makambo wana ekosila uswate soki nano okoti na biloko wana te zwa décision ya kotambola na Yesu elongo yebisa Yesu soki kokufa nzala na ndimi na kufa mpo na yo me makambo wana bisenga escroquerie na kosala yango te na bato oyo bayebi Kisangani malamu nakendeki na cimetière ya commune ya Kabondo cimetière wana ti lelo ezali babengaka yango cimetière ya kambakamba cimetière wana na nzela yango makadame ezalaka te bapoto ya minde ezalaka te me mokolo wana nakendeki namoni nzela ekomi na makadame nzela ekomi na bapoto ya minda nga na fonce na kei tango na koti na zamba sikoyo nzela cimetière namoni liboso na nga bana basi motoba oyebi kobanga ezalaka na tango ozali envoûté te kozwa mbongo napesi grande sœur aboyi grande sœur alobi na ngai mbongo wana yoti na toilette eza lokolo olingi olekisa ngai okoka ngai te tango alobi boye nde mama na biso ayoki pasi na motema alobi na ye mwayuma tika koloba na mwana na nga makambo makasi ndenge wana nde mama ye alobi mwana na nga pesa nga mbongo wana nazokende kosomba biloko soki nasombi na kolamba tokoli yanga na yo soki okokufa nga pe na ndimi kokufa na yo elongo ava ya koloba sosoli salolemo na yo makambo nalingi naloba eske ezopesa nzambe lokumu makambo nyonso otatolaka na lolemo na yo yango nde ekokokisama parceke nzambe akela mokili nyonso na biloko nyonso na maloba liloba ya nzambe nde ekela biloko nyonso attention na maloba na yo olobaka nazwi mbongo napesi mama diable azwaka bino bato ebele mpo bolingi biliali ya mingi na bandako ya bato oboyaka biloko ya kolia te nalingi napesa mwa feeling wana okoprendre nzambe abengi abraham alukaki nzambe te abraham andimi nzambe apesi ye condition nakopambola yo me nakopambola yo na ndako na bino te na famille na yo te na mboka na kite mboka na bino kende esika natindi yo abraham atosi kokoma kuna nzambe apambolaka moto na lombango te ata abengi yo te il faut tout d'abord afina yo lokola lilala mai nyonso esila nde abwaka okosambela yo moko koloba est-ce que nzambe azoyoka ngai to azoyoka ngai te azoyoka yo mais il faut tout d'abord oleka na brisement école de Dieu ata ondimeli Yesu il faut oleka na brisement tango Abraham amoni esika nzambe atindaki nzala eleki nde akendeki na mboka Egypte kokende koluka biloko ya kolia na mwasi na ye kokoma kuna Pharaon arekipere mwasi na ye Sara tango nzambe intervenir nazokende pona fungolo eloko moko tango nzambe intervenir nde Pharaon alobi na Abraham pourquoi osali nga boye il a fallu yebisa ngai ke aza mwasi na yo nde alibere Sara mwasi ya Abraham tango alibere afuti na amande na basoso na bameme na bataba na bangombe na ba esclave pona kofuta lisumu asalaki na mwasi ya mosali ya nzambe na kati ya ba esclave nde akotisi Agar autaki na maboko ya Pharaon tango akotisi Agar kombo nyonso eza na signification na yango Agar c'est-à-dire piège ndi Agar akoti pona koya ko piéger Abraham de façon bilaka nzambe ekokisama te ok tokei zongisa makanisi na témoignage fiancé na nga aboyi grande sœur aboyi mama alambi benga bato nyonso baboyi kolia mama alobi tika bango tolia na biso toleinga na mama oyo aboti ngai tolie na 16h après kosisa kaka kolia ba nayoki na litoi na ngai ya droite moto alobi na ngai Yusuf osi olei mbongo na biso siko telema tozozela na cimetière elingi oloba nini ba occultiste bazo panza mbongo partout na tango kaka olei okomi esclave na ye akosala na yo lolenge alingi parce que oza déjà na nyongo na ye okoki kolia mbongo ya moto oyebi ye te yango système echangeaki na ville ya Kinshasa okokuta moto moko boye bazobenga ye mopao vieux bal
azana bambongo ebele chaque samedi azoya na bar okokuta ba jeune garçon na ba fille bazozela ye soki aye ba betere maboko asombeli bango masanga asombi biloko akolia ye afuti moto ya ndenge wana okoki kosenga ye mbongo akopesa te me masanga akosombela yo biloko akolia akopesa yo oli akosomba me mbongo akopesa yo c'est-à-dire azosomba ba étoile na bino nyonso yango nde azosalela po ete epesaka ye misolo po ete epesa ye ba grade kolia mbongo moto yebi ete nde kotelema na ngai na 16h après kolia mbongo na bango nde kokota na ngai na cimetière émission mosusu ezoya tokoyeba makambo nini nakutanaki nango na cimetière mais nalingi nazonga muke po ete okomprendre pourquoi mbwa atikelaki nga mbongo na chambre na ngai ya kolala te pourquoi atikaki na salon te atiki na cuisine te atiki kaka na toilette naza koyebisa yo na monde ya ténèbres nga nasali 22 ans pembeni ya diable ezalaki ya koyoka mongongo te nga na ye tozomona na boye condition ya liboso alobaki na ngai pendant 22 ans nalalaki te nakoki kolala te na butu e nalalaki te kolala na ngai na moi na mutuka na ngai to na salon me na mbeto na kolala te butu mobimba nalalaki te pendant 22 ans condition ya mibale chaque semaine il faut na pesa ka sacrifice ya 1500 personnes na kati ya 1500 personnes alobi il faut ba chrétien de bazala ebele naliaki ba pasteur ba apôtre soi-disant ba prophète ba nani ba chrétien o bazo sambela nazoboma bango bazoloba au nom de Jésus kuna esala biso eloko te tala ndenge botondaka na ba église wana église nyonso ezaka na deux groupes ya bato eza na bato na nzambe na bana na nzambe tuna moto aza pembeni na yo yo za moto na nzambe to mwana na nzambe moto na nzambe akoki kosambela me azokoba na masumu azokoba na ekobo na masanga na muyibi na escroquerie na makambo nyonso moto wana aza chrétien te azosambela me aza na yesu te soki bapiége yo bakozwa yo ok nakokoma kuna nalingi nafungola bato nyonso monde entier bazolanda biso secret ya toilette na monde ya ténèbres diable aza na prison pe aza na bakasho na ye soki atio na prison c'est-à-dire souffrance condamné à mort ekochangeaka te loba yesu ya intervenir mais aza na bakasho na ye esika atiaka bato premier kasho ya diable eza toilette na kati ya toilette ndenge bozotambola bozolia bozomela bozobina bato ebele baza na kati ya toilette baprisonnier soki totio na kati ya toilette tango nazalaki kuna il faut souffrir pendant 50 ans banani oyo baza ba prisonnier na kati ya toilette na kati ya toilette moto nyonso abwakaka suki na ye mpe manzaka na ye na kati ya toilette aza prisonnier na monde ya ténèbres na kati ya toilette moto nyonso oyo abwakaka makila ya règle tango mwana mwasi azwi amoni règle abwaki makila abwaki balinge na toilette aza prisonnier na kati ya toilette diable alobaki na biso kaka na mokili oyo tokomona makambo ya marke na marke nasaka yo nyonso tu ekoma kope en attendant ndeko alukaka batima esika kosangasa église bato bakoma koteya na bango na kati ya babisi toyebi yango ebandaka na système oyo je me demande so il faudra l'état akata makambo oteyaka na babisi oyo to ndenge nini ya deux pasteurs boyebi ekoma coopération bachauffeur bareceveur na entre parenthèses soi-disant bapasteur bafonctionnaire avie nzambe ye ateyaka na biso ya kingasani tizando na bamoutillage consort abandi kote bataka bakalkula makambo wana très bien azokalkula abandi koteya na quartier 1 ya malembe tanga komi kote messager wana babandi kotia babonza mwa kitungo zo le kantinsani ba mama kutu ya wenze déjà bakoma koyeba oh non na me maman moi 100 francs au moins 200 francs oyo pour na pasteur a onté na rata bise comme coopération si ko tala incident et salamine to benga on risque ya métier pasteur oyo ateya kana biso wana akoti olia banda koteya a umeli mwanda motaya comme quartier ebwe allez pasteur mso atelemi abandi côté ya discussion bango mibale oya te ya koto ngamna te ya cannabis oyo oh no ili dobanza ki parate oya te ya koto oyo oya sote ya koto tokoyoka nani mbutu mbute koto ngati ya bis makambu oyo tara makambu oyo ya nyoso tu wana eza makambu ya pauvreté parce que un muto ana tante okende musala akota na bus abanda akote ya ndongo bandi kuchama kila est-ce que bato ko simba makambu o ozoloba to bakola na bino bosa ba komedi na bino landa
Soko l'on tient ma terre au bout à terre. On va attendre Dieu à la selle du sol. Dieu ne va rien faire parce que Dieu n'a rien fait jusque-là. Dieu n'a rien fait jusque-là au Congo. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à l'est du Congo? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec le nom de Dieu. Il faut qu'on arrête la mission en Congo. Il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas te descendre, je parle pas comme ça. Tu les as dit de franchement. Alors, Dieu n'a rien fait jusque-là au Congo. On arrête avec Dieu. On arrête avec Dieu. Notre Dieu l'ennemi, c'est parce que tu veux lire. Il y a tout comme yo lisolo ya Guy azali jeune garçon oyo azalaka bongo to azalaki na Pointe Noire azalaka na Congo Brazzaville Lise Maimona mbote na yo bana tu ya Pointe Noire mbote na bino Pointe Noire azalaka na masolo mbote na bino bana Pointe Noire na Angola. Alors Guy a balaki mwasi aza la famille na baleki ya yemona liboso et construisaki na ba télé de couture abandaki na moko ya ko mi baleti mi sa tout possible ya quelque chose ça c'est dans 5 ou 6 boye et fonctionnera très bien à télé de couture azalaki pe na ba travailleur. Alors, kaka des à la quartier, bah yebi oh ya Guy aza ya ba inted ya aza couturier atonga ka batu saka bilamba atonga ba robe ya mariage atonga ba bilamba ya fête do batu ba yebi ya Guy. Boyebi na quartier des alaka bo za rappeler na ba master msusuma msuba ba tika ka bino ba longo ba kenda na bango ba bungana boyeba na rappeler ba 10 ans 20 ans ça existe. Un jour Guy en plein musala na ye asala crise bakene hôpital Guy asali nini akufi tangu Guy akufi kaka nezalaka bakundi Guy bakundi esili mais ba télé na ye e bande ko fonctionner ça dire kaka 6 mois après e bande ko kita même so ko lelo ko azate ndenge kitaka e bande ko kitati au fil du temps ba ye ko kanga ateli ba télé e kanga maki or Guy azalaki cerveau moteur ya libota na bango ye mutabande ko sunga libota na ateli na ye wana à part atelier 6e boutique là-bas qui 5 ou 6 ego fungola pe salon de coiffure pour bilamba et kendaka na soukine na kawana donc c'était très bien. Nyoso tu wane bandiko kufa tanga bandiko kufa leki na bango ya suka bino ndenge grande nga bandeko simba biso boya kufa na ye konsona ça fait des années à kufa bakunda Guy donc 10 ans il est cas déjà mais chacun la famille a bandé se vaguer dans occupation na ye konso mais leki na ye ya bango ya suka a combien ko sala ba commerce ndenge Pointe Noire boye beza côté Angola et kangaba na kabinda no alors lekine asuka abane ko kende na kabinda asombe ba marchandise ba mbisa okauka biloko busu ayena Angola Pointe Noire atekaka izala commerce au lekine bango ya suka abane ko sala au fil du temps un jour tango akei na kabinda na à partir à frontière ba kuta ina camarade na bango ya classe école primaire ba 6e primaire moi na vraiment mukolo ayebi non comment tu veux mon frère aux bien on a très OK on a ki kabina c'est non ngala ko fala ngai na za mingi na ndaku la kabinda on se ba kol non na za ndaku la kabinda mais na ka pe Pointe Noire mais côté musu fala côté mon côté non ça va siko OK on ga pas que de Pointe Noire ça va do kende on a que des points noirs comme ça, on a une coopération. Voilà, par contre, on a bis ok déjà. La frontière, tu vas jusqu'au taxi, ok des chicos, la cabine dans la ville kuna. Na katia ma solo de ba solo la bonne famille, boza bien, en tout cas bino boza bien, boza a salisi bino la camarade ya leki ya Gim taolo. Ah bi derrière, to profiter na rokende Kalamingite et pas un grand abino comme ça, n'a retiré bilamba l'entrée à quelques bilamba parce qu'il y a la ton wakabi abi oh. Il y a la ton wakabi quel y a parce que voilà les qui a guébi qui ba télé c'est kangama ça fait des années donc on va mettre en somme sur leur ton gâté parce qu'il a shooté. Ayoki abino il y a la ton wakabi et puis n'enga lien à télé ça marche en tout cas fallait qu'il n'a sur bilamba abi oh. Au sur bilamba la télé bilamba nous sur la télé wa. Kasi bilamba
ba grand abino oh grand abiso wapi ay mais yagi no yagi azana télé na centre ville kuna na Kabinda et consort ana télé wana atonga kitoko et puis kuta télé wana taka busy ya kosakana te kaka na télé wana a élargissango na salon de coiffure pour ça kawana ba ka 3 bi oh mais de quel yagi tu parles mais yagi na bila c'est quand yagi tabi oh yaya mon frère Yagi est décédé, cela fait déjà 10 ans. Banda Yagi a kufa abi. Oh, tu comprends bolo bana. Yagi a sana Kabinda wana, azakuta mwasi na bana mi balé. Ngala kendaka, ngaso kabilamba, totung sa bilamba kuna batu ba ebi ba mdo ba Yagi a kufa 10 ans. C'est vrai. Toke de kuna ya pas toke de romona. Alors toba kei et si ka ba nego kende ba continuer de soutenir les commandés ngwana les gars gabino to kende ka ngana mona alors taba comme quelque part ndenge comme boye comme des mystiques mystérieux alors camarade ya Guy abino pardon camarade ya les qui a Guy à lobby ça va yo tika quelque part batama ngala kela contre la retirer et lamba na ngai na kosala tuna tirer ya Guy abimalibanda yo tala na musika soki ezali ye to ezali yete. Ça va. Ba kuma pe na télé wana. Bande ko ya Pontino ba yebi di solo oyo. Bande ko ya Kabinda pe ba yebi di solo oyo. Ya to taba j'aime ko to partager te ya. Partager pour la communauté oyo koma munene, o s'abonner, tinde la bande ko émission, tinda ka ba émission pa bande ko ba kota batala pour na esunga. Émission oyo ezali ko sunga batu ebele. Akolinga to tala ka yango moko. Yo partager avec la planète sungio te mais ko sunga de komoko songolo. Est-ce que komi c'est que bien. Tango ba comme sika wana camarade ya bisa bazalanga la kota na attirer Yagi Abimalibanda yo otala. A kota pe na télé. A kota na télé la prière ndenge ya liwa ça va a futi pe mbongo ba di ko solo na Guy ba solo lié ça va Yagi musamba libanda Yagi pa bimisie libanda ya télé. Tanga bimisie libanda ya télé bou Leki Yagi amoni pena ya na bango yewana. Oh, mais oh Yagi à se maîtriser. Donc mutu epesiye ko choix muninga na ya yato. Au monde Yagi mais Yagi a sa kufa déjà ba se maîtriser ya. Je vous dis babi wana parta wana basoba ki lisusu biloko te na minute wana kaka mbala moko bazu taxi bazongi sous frontière babi no oyo elekeninga mutu. Il faudra que les gens soient parents. Tango bazongi siko na Pontino. Ba comme na Pontino camarade wana oya monaki Yagi oya pesa ki bilamba pa Yagi tonga akei pa na bango yepele ke Yagi akep tango akomika pa na bango ba komaki na 19h moko boye. Akomika na ndaku fièvre bandi ya kosakalate ya makasi simba butu mobimba wana fièvre bakomi na tongo grave kosakalate ba memile ki Yagi ba kena na hôpital camarade na epe oyo kuna oyo atongsa ki bilamba pa Yagi kuna yepe fièvre même chose tant ba kena na hôpital Amoni est comme presque la souka. Et ce qui est malade, il est comme un degré il va sentir, toi il va sentir. Les qui a dit va dire que maman, n'a évité un robert à pour nini. Tala, ne la kenaka Angola, n'a kuna Kabinda Gosomba Bilo, qu'on a coûté un camarade, n'a kaka, n'a bête de bino camarade, n'a mon Yagi a télé, mon consort que Tokenda n'a télé pour vérifier. Na mona pena Yagi na Angola. Et au mona Yagi 10 ans après. Balobi uta bota mwasi na bana mi azana abala mwasi ana bana mi balé. Oh, c'est vrai. Tant la zongi bo na ebité. Tangu kaka sidisi koloba leki Yagi oyo akati motema akufi. Même chose, même heure. Camarade na epé donc c'est le papa Yagi kuna azobeta lisolo pa na bango ndengwa. Tangu pa beti lisolo ka ndengwa yepe kuna akufi. Tanga kufi me camarade donc azapi azwa ki soya ko pesa limo camarade de wala tangu ba benga camarade de wala oh mais awa camarade na ipe kufi do même histoire ba ngombale ba kufi qu'est-ce qui s'est passé ba mikolo balobi non to ko kunda ibembo boete ba te yango na morgue na esa kabino chaque fois ba to musuba ke na kotali sa ba ke kotali sa e pa ba batali sa kandingo abi oui Guy oya akufa
koto omoni akufa mais a se déplaça akenda na ye na Kabinda alongwa koto yo akenda na ye na Kabinda akoma kosala business asala Kabinda wapi ba pesa ki bango nyonso tu ba adresse esika atelier ezali na salon alors batiki bebe mena mort koto yo famille oyo ya mwana oyo akenda kotongisa biloko pa ya Guy na famille ya bagi bakei na Kabinda bakei na Kabinda elongo na begana nganga to voya to prophète to mbikudi bobenga ka nde ngo benga abinga ifona sala wana tangu bakei bakomi esika mo yango wana tela mo yango wana ça va bokende mama papa ya tous les deux familles bakota na teli wana bamona mwana bango Guy avant ça nganga bakana pa na bino soki bokei bomoni ndengo wana bokosibi même sort na bana obokufa mais apesi bango soki matiti mo so batana lo lemo si mo so lo lemo pona affecté bango de ça eloko moko te batilo wana lo na sa lo lemo babenga ngo ni singa sa lo lemo na yebite batu bayebi ko na commentaire wana avec eloko wana sa lo lemo bakota mama mona siko mwana ganga Guy yo komi awa na ndenge nini Guy yo muto bomi leki na yo na camarade na ye Guy atali boye amoni mama na bango amoni papa na bango babi essaye lokola tonnerre en un clin d'œil lokola moi éclairage moko bo lokola dogi en une seconde net moi lumière moko boye tangi beti batami su botana boye Guy za susute Guy za wapi Guy ba travailler ba za kiwa patron na biso kuna kona kombo na yepeka ka Guy patron na bino mais patron oya ka kufa ça fait 10 ans pointe noire te kufa ta la awa asa kutu ndako na eza na sima kaka awa asa na mwasi na bana ndako eza na sima tokela kisabiso balaksi bango babaluki na sima kuna ndako ya Guy eza wana ya 3 chambres Guy ndako munene afana na mwasi na ye mwasi ya Guy azali wa mwasi ya bato normal angolaise ayebite bavana mobali pendant 10 ans bana mibali mama boni papa sa na musala mobali loko mona na Guy abetelo bike Guy akufa Guy o apa kufa bayaki na photo Guy o ya biso photo o ya kufa balakisa ba photo ya matanga ya Guy mwasi wana moi était elle ne s'en revenait pas. Alors ngangala esi bango on doit faire des cérémonies pour na molimo ya Guy epema na kimia molimo na zaki na kimate abane yango bale ko babande mwana basala ba cérémonie na ndako wana basala ba cérémonie na salon et conso bazonga basala ba cérémonie bakenda bakunda pele kina bango bakenda ndengo wana. Alors je me demande o bakunda wana bakenda na monde nini jusque là esprit pona bango esprit ya Guy epema na kimia tala lisolo ya Guy oya revenant yango wana batu ebele na mokili oya ya est-ce que bozo remarquer te que batu bakomi ebele na mokili ya kosakana te bazo uta wapi papa ya Suisse ya sakabiso nini ke batu babandi kozonga batu nyonso te okutana bango na nzela basalaka batu normal makambo ba revenant oto bali kobeta yango ebele. D'ailleurs, surtout dans la boîte de nuit, dans la club, si ba yemba on peut yemba. Luambo makena yemba ngo na soko mo ndo kena ba. Est-ce que vous remarquez so kena boîte de nuit qui absolument comme 0 heure et yinda kamabe batu bakoma ka ebele na piste. Alors badim bazwa ka mwasi ya mutu to mobali ya mutu te na 0 heure mwasi o yebite mobile oyebite na boîte de nageur kobenga te po mabe kokota tala lisolo ya Guy to bombela kiyo na poko lelo yango wana soki lisolo oyo esungi yo te ta yo ko partager peut-être et ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala ya to partager l'émission to partager pour un grand nombre de personnes babanda kotala abide mona papa fisto to partager te to baki to koma ata 25 000 ya pamba. Puis on a papa fisto
Oui, j'ai confiance dans Bino Malem est trop comme déjà 21 000 quelque chose, surtout comme 25 000, cela va nous faire plaisir. Merci na confiance et fidélité, merci Ndenge Bozala qui est belé. Je ne peux jamais conclure cette émission sans pour autant remercier Bino Batubota Nabiso et toute l'équipe technique qui a fait que tout le monde boui. Yaya Ota Nabiso, Soki, Ozaïna Lisolo Yakubeta, Benga Biso, Pesa Lisolo Nayo. Soki, Ozubisote, Tikila Biso audio. Yana ina précisé eloko moko boy. Ma solo otobetaka awa. To inventaka yango te, to zalaka pe auteur nango te. Yango komona ma solo mususu. Degré o ezaleli bisto linga kobeta yango te. To lingaka mutu yemoko aleki abeta. Lisoto to kobetaka la mingi te awa. Oyo to yambaki ndeko moko na France na Era. Eras to Arras na France. La France, oyo abeti solo, comment est-ce que moi snaye, alors baloka ndindie console solo wana et lukiba problème et comme na parquet, il paraît ba okende ko samba. Heureusement, nous ezaki to pesaki mutu support alobaki makambo ya vinaye yemoko abetaki di solo na ye. Nous allons ba solo musu biso beta ka yango te to train de ko moka beta pour engager kaka yemoko. Voilà, zala sûr, tango peta biso di solo. Tant que vous pouvez solo pour en cas de vérification, vous avez un problème. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Merci beaucoup. Merci maman Aimé Zola. Merci maman la première dame de Belgique, maman Marie-Thérèse. Merci beaucoup. Merci Nabino Sobolandi Bisso. Tokutani prochainement dans le numéro de Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro